Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bozolanda Biso, Jerry Kobetox, Mosali Nabino, Amesana Rosaï Labino, Kozé Labino Basango. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Merci beaucoup, Nenge Bopona. Vraiment, chaîne Oyo, Vision Plus TV, et puis l'issue sur la FESA TV RDC, et si quand on a Sabino Basango et Zoleka, na Congo RDC. Les lots na siège, il y a parti na pouvoir, pour na consolo par rapport il y a actualité politique Oyo l'Obama na Congo, par rapport il y a message il y a chef de l'État Antoine Félix Tshilombo, Oya Lobaki lobby par rapport il y a coalition na FCC na INCP lisusu toye ko solo langona mwana mboka oyo bolandaka na ba etando na bino o ba diaspora bolandaka président Gustave Lutundula oyo azali président ya Azafach oyo azali pe ko occuper ba fonction et belé vraiment to ko solo na ye par rapport ya ba actualité politique par rapport ya nyoso to ezoleka est-ce que eko simba na ndenge ba na mboka ba koloba na ba sike ba discussion ekomi na cité tozo pe malisusu te mais na ye awa pona kozela bino information ne tolobaka na source. Merci beaucoup na Eric Arsenal et merci beaucoup na Mabela Dinganga. Bon continuer toujours kopesa biso confiance na Vision Plus TV. Merci beaucoup à président Raphaël Walukong ndenge opesi opportunité na Jerry Kobetox asala bino émission. Déjà nazo kotisa président Gustave bonjour. Bonjour Jerry Kobetox mikole belé makasi mais tokumisi nzambe pona tomonane lisusu et na profiter pour opesa bambote na batnyo so basali kolanda biso. Et surtout mingi o batu na rangai que ndenge ni mikolo ça la émission na Jerry Kobetox te ezalaki nde parce que ba contre ezalaki to bandai komona na te mais le yango to monani donc mbote na yo papa Didier Maneno papa Joseph Denis Kongolo mbote na yo Dani Kongolo plutôt mbote na yo mbote na bino ebele le prof Kazadi na New York. Bon, mbote na bino nyonso, voilà. Voilà, ba mbote na bino nyonso tu esika bozolanda biso parce que bana mboka ba lingaka koyoka ba information boye. Président Gustave nga pena na longwe na ndaku na yeto sola no lelo to sola malembe. Discussion za makasi na cité, discussion za makasi na ba wenze, discussion za makasi changement auto lukaki mwana mboka oyo ba lobibe ba yebi ndaku na bango esika avanda kana limité pa ya tata na Etienne Tshisekedi. Lelo peuple a lobi azo se retrouver une année biloko ya komata dollar oyo lelo ba komi koloba na cité na bité so bozoyo kango mieux vaut Kabila que Tshisekedi Kabila dollar ekotikala ko na 17 ité lelo dollar ekomi na 17 mbuma moko pilipili 100 francs. Est-ce que toujours qu'il y a un changement? Merci beaucoup. D'abord, on a réagir par rapport à Ndongo Lobi que nos peuples, Azoloba, Mievo Kabila, que Félix Tshisekedi, Wana Loba peut-être ça bateau yopenza, Bandai Koliambongo à Kabila, Ande Batali Koloba Bongo. Mais un vrai Congolais attendez na koki jamais Koloba qui non Mievo Kabila, parce que Kabila Azalaki l'incarnation a mal, Azalaki unité de mesure y a mal dans Katambo Kanabiso. Pour votre information, avant président Félix Tshisekedi comme président de la République, dollar est comme à 17. Dollar est comme à 17. Sur interroger l'histoire, dollar est comme à 17. Maintenant, président Félix a comme président de la République, dollar est bandara kokita et comme à tina babisika oyo et comme à kawana. Mais le col a tout travaillé na batu balingi bolam où il y a peuple congolais. Et puis le col a tout un terrain moko politique, Moutounio Sazolinga a remporté combat politique où on a donc à remporter la victoire sur le combat politique. Oh le zali ko opposé tout parti politique oyo objectif tango ezalaka la conquête du pouvoir. Le col a besoin de conquérir le pouvoir et surtout ndenge toloba que non, il faut te pérenniser le pouvoir. Vous pensez que batona balinga batika biso comment nous embêter? Na lingi na ramener batu va comprendre une chose. Le président Félix Tshisekedi n'a pas encore nommé les mandataires. Le président Félix, j'arrive. Le président Félix n'a pas encore nommé les mandataires. Batebele Obasa na ba régie financière le Obazara bato to ana ba on attend ya Kabila. Donc Makambo Ebele, chef de l'État do Kenango Molo, il sait quand est-ce qu'il va bouger cela parce que Yokaki d'ailleurs que Zalaki n'a pas contact moko e bandai ko salama pour na koluka comment est-ce que va aucun commissaire mandataire mais biso to bina chef de l'État to lingi sou makambo wana te ba contact wana chef de l'État yemo ko atala ba mandataire o ya robimisa abimisa la biso ba mandataire oyo bakoya d'abord on a esprit à le peuple d'abord parce que on pourrait avoir Mutumususu Botie wana comme mandataire mais il n'a pas l'esprit à le peuple d'abord azo un esprit à mon parti d'abord mon ventre d'abord
combattre le président Félix Tshisekedi pour la partie na ezwa gaz. Vous comprenez un peu? Toyeba qui plein ya bato ane pinga na prophétisation bandaka na kumi sanzambe pour na pesa nga mayele ya comprendre makama en avance. J'avais anticipé avant Shadara Bima Dauphin na yebisaka na ba combattre en base soki boza na ba vidéo ya ba vidéo na nga ya mois de juillet. Ya koba na mois de juillet na mois d'août bokomona na ba moko na ba vidéo na za koloba que non Kabila a kobimisa Dauphin na ye, mais a kobunda de sorte que azwa majorité parlementaire pour n'attendre biso to comme na pouvoir to travailler na bango en coalition. C'est comme si je le savais, c'était une prophétie. Et heureusement ton makamane ko kisamara base na ya Tchangu na Saint-Thérèse ba pesa nga mabonza pour to beta na bango défi. Na biso Kabila bimisi Dauphin bo tiela nga mabonza pour na ba tchara te même ko la bimisi Dauphin ba ki ko tiela nga mabonza et puis ba mona makamnyo soana. Et c'est concrétisé qui. Donc, le président Félix Tshisekedi seul, pendant les 100 jours, il a bien travaillé. Il y a une volonté à chef de l'État de étudier en 100 jours. Pendant 100 jours, comment est-ce que l'économie était stabilisée? Il n'y avait pas l'inflation monétaire. Comment est-ce que Batouanda et Kolia Malamu, démarrage du programme il y a 100 jours, et Zala qui a entamé très bien. Et au plus tard, mois de septembre, tout plutôt mois de septembre, comme mois de novembre, c'était prévu déjà ici là, sauf moko ya suka côté à Pascal. Il fallait ici dans le mois de janvier de tuer baki na programme wana. Mais batouana tangu baye. Le col a de 1 an ba na mité mamabe. Baluki moyen ya ko étouffer ya ko freiner. J'arrive baluki moyen ya ko étouffer moyen ya ko freiner de sorte que chef de l'État a avancé cette population a inaye. Ya wana biso tolobi boy. Le chef de l'État doit dissoudre. Discours Oya Beta Lobi que non, il n'a pas l'intention de dissoudre. Coalition là, il faut Melanabi, c'est coup de chapeau. C'est ça un homme d'État, c'est ça un président. N'a encouragé parce que à la Kisi que non, c'est un homme qui aime le Congo, qui aime tous les Congolais parce que au-delà de tout, président Félix Tshisekedi Azali président FCC, Azali président Lamouka, Azali président Cash, Azali président Église catholique, président ACK, président Bethel a passé à Moïse Mbiye, président Yaba Église Union, président Yaba Congolais Union. N'esprit n'a qui est président, comme il est le père de la nation. C'est lui qui veille au bon fonctionnement de toutes les institutions. Il est rempli d'amour. Namouté mané à Bolingo, on a le biquet non dissoudre, mais on repère ça bango conseil va me changer. Mais si qu'on biso peuple, ne auto votaka. Ba député on a ba député ba na mandat chef de l'État te ba na mandat o biso ndem topesa ki bango soki le biso to se mobiliser na Congo mobimba to bito banda ba action pacifique to ke na parler de la nation to ke na cité de l'Oya to la pendant une semaine tu es chef de l'État to on a posé dissolution ko ya parce que le peuple est souverain soki to lobi na le peuple a tel c'est le peuple on a lancé l'appel ici donc on a lancé appel Naibindeni tokende na yango hein parce que PVC naibindeni tokende na yango mais peuple na face à na Congo mobimba on a posé à 10 personnes 20 personnes peuple oza koloba na cité que non chef de l'État dissoudre il faut peuple na a s'exprimer na balabala donc tout le monde parce que tobima pona ko buka te ko finga te mais tobima ka pona ko na chef de l'État la dissolution. Il faut dissoudre le Parlement parce que biso toza sous la confiance na Parlement on a été. Totikeli bango presque une année oyo mais ils ont très mal travaillé. Ils ont coincé le chef de l'État. Non, biloko baso de mouton il fallait si la banda kala. Ils ont freiné parce que bayebi ba inaugurer tout. Na lobi bayebi que ceux qui sont des moutons sili population embête la Félix Antoine Tshisekedi Maboko parce que ndenge chef de l'État banda qui dans 100 jours population comprenait que non ce n'est pas l'argent qui nous manquait mais c'était la bonne volonté et l'amour. Disons cracher sur la bonne volonté et l'amour il y a présent Fati il y a un moment où on a là qui veste haut au moment veste au bouton et karamate veste ta veste moro ya baga oyo e banda ko tinda ngai so na tele misi ba mpeve batinde nga bato aner ba ko lukanga ba kale batindi bato ba ko lukanga vous comprenez et là on a ka su kale va lo be pesa nga passe na motema akokende te boro donc on a bon on a misé maintenant on a latango lelo c'est-à-dire et on la musa ba mpeve président Gustave Natouno moi mutuna lisusu parce que bande ko belé bazolanda biso na Londres bazolanda biso na télévision munene baza IDPS na Londres président Chibaba Benda Koko Pangasudi Bikule Brun Franky Frank o ba lingaka vraiment IDPS lelo yozolo baboye azana droit ya ko dissoudre mais peuple a appuyé mais
tala maman ya likambo sike zo uta est-ce que soki ndeko Kabila azalaki na coalition na Tshisekedi ye président mutu lokola Shadar aleki na TV alors biba ko kotisa crise na mboko soki bomeki ko toucher mutu ya miba kuna pe etika ntika ya kolongola na ndaku et pourtant ba parole ya bongo eza outrage contre le chef de l'État. Na lingina bisoelo ko moko na beteli sura bolingo. Félix Tshisekedi na Congo yeba yango ti lelo to tikala ko za président o azana bolingo lokola Félix Antoine. Tu libana bazo bisanga balobi politique eza kinde côté. Non, j'arrive. Non, j'arrive politique eza kinde côté ndengo uti koloba wana, mais la politique ne peut pas changer la façon d'être à personne. Fati abotama d'abord na mutema malamu. Fatia la kisi bolingo même atana bato ba trahisa kay na Genève Fatia singa ba onka loboko lelo otozana ba masangu o baza ko travailler ensemble na Fati, vous comprenez, et ce qui Fatia beti na ndengo na ezaka po na bolingo mais biso peuple nde mutu to votana ba député na Fati biso. Donc lokola tolobi ke no tozana po se Fati to lingi Fati po na zana makanisi ya malamu total qui déjà expérience ya motema malamu na ekaka na 100 jours asali makambebele na 100 jours apamba asali bikamo na mboka Congo non nazolo bana yo asali bikamo asali makambebele na kati ya mboka na biso mais bato ba yeko comprendre que non il faut to luka ndenge ni to bloquer sinon te peuple obetele maboko pona peuple sa beteli Fati maboko peuple ça comprenait que non bato wana ba batu mabe alors comment ba ko étouffer ye ba ye bana ko freiner fonctionnement. Il y a exécutif, c'est-à-dire il y a gouvernement. Il y a un abisso tolobi na chef de l'État. Lokola yé attend que un papa na kati andaku. Parce que papa attend d'en baloba que non moi na sora tumbindaku babo ka na kati moto. C'est ce qu'a fait le président Félix Antoine Tshisekedi. Mais ce ko bisonde hein otosali bakolo parler parce que bisonde bakolo parler. Comprenez biso bakolo parler bisonde muto votaki na ba député to votaki na président Félix Antoine Tshisekedi tolobi to sengi na ye. Tu es bien que ya zana posa ko dissoudre tenenga lobaka yango pe ata na Londres. Mais biso to sengi a dissoudre. Soko dissoudre te to pesi 2 semaines. L'autre a les 4. Donc l'autre a les 4 si to comme les 19. Toi na posa to mona ba ministre nyonso ya FCC ba s'exécuter. Toi na posa to mona changement dans 2 semaines. Et ceux qui te montrent 2 semaines, on est l'équipe va s'harmoniser. C'est-à-dire qu'il y a une intention de bloquer le peuple. Alors, biso to rebanda action na biso pacifique pour pousser le chef de l'État à dissoudre. Ce qui est de coller la cour dans le Parlement. Tokola na Parlement wana. Shadar a lobby. Tokola la cour. Shadar a lobby ceux qui vont make crise ekota na mboka. Na lobby Shadar crise ekota na mboka. Shadar a lobby ceux qui basimbi yuma. Crise ekota na kata mboka. Non seulement crise, parce que crise est déjà basi batia crise bango ba yebate, mais Shadar aloba ke lo komoro que a paralyser mboka. Alors au lieu ba kende yo lobiso ba simbi mona nanga, bo mona makamna osala ba to tiki mona to na ne pas na yo moko. Mbata. Mais paralysé. Il fallait que mon na boloko. Na lobi non, ce n'est pas seulement c'est bien bon. Na lobi ce n'est pas seulement comme na boloko. Écoutez, ce n'est pas seulement comme on na boloko. Omoni mutu mususu aroyi ko beta ote mabake li osoi. Au comment on a souhaité mon pamba mais souhaité les alliés insultent moi ma casque le camtabet sur le coffee. C'est que Shadar a vivra qui n'a aéroport et qui humiliation ma casse c'est pas mon amouké. Rentre là-bas. Rentre là-bas. Azongi pe ateli misu. Mais souka voyager. Lobby non. Mais nabi a voyager na passeport nini. Nabi ba lekisa ke kabo lekisa. Lobby a voyager a benga kité azonga ki. Akero luka passeport mso azalaka na yango akala wana nda ya bien wana nda ye na yango passeport ya kibikoro ngai nde muto na okinde kanda makasi eza ministre de l'intérieur Gilbert Kakonde VPM Gilbert Kakonde il fallait apporter Emmanuel Shadar plainte parce que Shadar a mis tambusa d'oubli. Il y a Gilbert Kakonde Fandi Kuna, vice-ministre de l'Intérieur, et Emmanuel Shadar Tambola, vice-ministre de l'Intérieur, n'a pas passeport. Il fallait qu'il y ait fundaye pour un usage de faux. Comprenez? Il fallait qu'il y ait fundaye, mais le coup la fundi tenga na bon sa dossier. Na bon sa dossier, na mon ako funda na pe Shadar dossier na reni ka ba dossier nyonso ba conditions ces ali reni nga mo na ko kendo funda na pe Shadar parce que tu as un état de droit. Na ko ki fundaye. Voilà, tous en état de droit au Kofundaye, malé météo qui est na Simangonga. Motuna nanga musu ezali. Lelo yo na Congo, yo lobi bato bazo buntu arondi makabila, c'est que mutu ali pas pembe na kabila. Bato bazo luka ba fingisa Félix Tshisekedi azali mokonza mboka. Mais lelo soko tandi micro na nzela bato belé bazo regretter.
Pourquoi chef de l'État on a outi kolobano siko pour nani nazaka na politique ya kozobango kindeko bato basola qui sont mabe lelo balingi ba iniso pas peuple na une année Kabila fait 18 ans dans ce pays jamais gratuité zala mais lelo gratuité commis eza initiative na bango bazozo ba peuple IDPS lelo awa bato bazo tenir bino rigueur même ba cadre na bino bazolo baté ministre akutu botie information baba bato bakomi kolela la même menda zonga na ye omoni na évité pour le ministre de l'information azali ko correspondre na kombo ba PCIT omoni makelele likelele grillon anya mamoko ya makelele makasi eska likelele azala cha makelele makasi mais wana azali faux likelele comprenez un peu d'aller penda faux likelele na ndemo on seranate parce que ya fanda kaka zelara ce qui ya tanga neka ba papier ba compte rendu ya nini ya conseil des ministres ndé ya tangaka mais jamais ça la point de presse a rétorqué dans le cambo X ou Y. Ça n'engage que le chef de l'État. Le col azan habik rouge azali ko travailler vraiment malamuté. Mais loko yo uti ko ibsanga wana ya bande ko mususu. O bazali ko wele la loba misala ya chef de l'État. C'est le peuple congolais qui est naïf. Yango zomona lelo nous condamnons Félix Antoine Tshisekedi. Moi je ne condamne pas Félix Antoine Tshisekedi. Na lobi que déclaration de Oya Saliwana, il a été à la hauteur en tant que président de la République. Mais moi j'ai réagi maintenant en tant que l'échantillon à la population et puis leader il y a population. Donc il a ramené la population à comprendre que aussi longtemps que Biso te fait si position clarté, le chef de l'État va nous regarder toujours comme ça parce que le peuple congolais à un moment donné il est hypocrite. Ah bon? Na oye bisayo. Landara na télévision. Au mona tango ma solo ya ko dissoudre ça otoka o comme tout ça leki na télévision té chef de l'état dissoudre té et Daniel Safa auto le cas déjà chef de l'état dissoudre té abia meka kututé chef de l'état ko dissoudre té o chef de l'état sera dissoudre c'est la haute trahison na moni na ba juriste belé babimi ya lokuta kende na batunyo so la muko baleka na télévision na chef de l'État dissoudre. Mais la Mouka Babi que non c'est Kabila qui est le mal. Maintenant, au lieu que tu vas comprendre que non c'est pas dissoudre, on finit avec ce régime de Kabila, on finit avec la coalition FCC, Torobimisa ba député à Sika, ou peut-être à la Mouka pe mais pendant tout ça la coalition na la Mouka bango balobité. Ya on a ba que non la Mouka Babi na rageux. Oyo ya FCC na ndenge ya CC. Le corps la chef de l'État c'est à comprendre yango mona nga ozala likolo na bango. Voyez un peu. Donc biso peuple, ceux qui te comprendre idéologie nga nazo pesa. 2 semaines totikeli batu ya FCC ba se conformer na logique et philosophie gouvernementale ya chef de l'État. C'est ba se conformer te biso ba parlementaire debout, biso peuple congolais Torobanda ba manifestation pacifique pour na koyebisa na chef de l'État à dissoudre le Parlement. Ce qui est sengata to sacrifier ba vie na biso, nous allons le faire parce qu'il y a d'autres qui se sont sacrifiés. Biso to comme na démocratie autozana yango. Ce qui alternance pe yara c'est parce qu'il y a eu quelque part des sacrifices. Ce qui le lot beta ma solo ba élection c'est parce que tiens Tshisekedi s'est sacrifié, il s'est donné comme un sacrifice suprême à quelque bloqué article 5 il y a accord. Il y a Saint-Sylvestre qui permettra qu'il dans Joseph Kabila à modifier la constitution et en plus à postuler les sous-soutés. Nous sommes capables de le faire encore jusqu'à ce que Batouana va comprendre que le Congo a besoin d'un air nouveau. Le Congo a besoin d'un nouveau vent, d'un nouveau souffle. Le Congo a besoin de décoller avec le président Félix Antoine Tshisekedi, pas avec les gens qui sont très mal intentionnés. Au bazar qu'on visait l'intérêt égoïste na bango, au bazar linga ba utiliser ba sale méthode, to ba méthode moko machiavélique pour na ko finisa chef de l'État enfin qu'en 2023 a soit majorité té biso to télé melango déjà d'avance. Yangana ana zoloba na lancé appel na bande ko nyonso. Oh tu ebika que nos a congolais au sepelaka na coalition FCC KHT. Kalamingi té to banda na opé sabino ba orientation 2 semaines après tu repères sa orientation tu repères sa orientation et bon yo ebinga ngana zala muta détermination c'est na bandi likambo atanga mona kenda na ngai ata tutu bakimi ngana kenda na ngai to utai ko sala marche to sala ki marche ya soutien ba FARDC batu musu ba diaboliser ki diabo pena ndemo yo sarante balanda ta batu okende te mais na suka masolo
to beta marche na ndemo ya osalanté simba pe na ndenge moko ya osalanté le lisa batu ya lamuka. Voilà. Alors ndeno ebisa na batu, nous devons aider maintenant le chef de l'État. Peuple congolais, tika kozala hypocrite. Si réellement nous aimons le Congo, biso tout sangana idéologie tozali kopesa, accompagnons le chef de l'État pour qu'il y ait vraiment la dissolution. Pour nanga na komi komo na la dissolution. C'est comme ça monoko moko na ndeko mwana mboka Frank Diongo tolandaki lobi a panzaki makasi na etando lobi. Non, nazolo bana yo kwa pesa ki éclaircissement Frank Diongo a lobby lokola congolais, nga pe na bi lokola congolais. Ceux qui Martin Fayulu parle le lokola congolais, ceux qui presse et penga ko lokola congolais, ça dit biso tout rosangana to ba batu ba ke na tendance mo boté biso tout do elonga na lingé zani. Jusqu'à ce jour, le peuple congolais reste hypocrite. Et ce qui a cherché ou ce qui a tenté de fragiliser le chef de l'État et zali la population congolaise à se séparer dans trois tendances. Moi qui ai une tendance à FCC, moi qui ai une tendance à Cash, moi qui ai une tendance à Lamuka. Or, si réellement toi, Congolais, tu comprenais que Félix Tshisekedi est l'incarnation, un vrai changement dans la carte en Biso, Biso tout le monde, tu es Félix Tshisekedi, tu es Libanda. Mais Lamuka, babi bango bino boyiba bango. Te nazolo bana ba citoyen congolais o balandaka mpepe à Lamuka. Non, nazolo bana ba membre à Lamuka, mais nazolo bana citoyen congolais o balandaka 20 à Lamuka. Parce que mutu à Lamuka ça mutu a caché à Lamuka au changer te. Mais les citoyens congolais ça va bana muté mais Congo mais mon balanda na bango 20 la muka pourquoi parce que mon so la muka bi que non to lingi kabila te mais na suka ya masolo la muka qui na CCC kabila tie là kendo ça désordre. Voilà, merci beaucoup moi Mboka président Gustave Lutundula to komi na suka likanisi nini okopesa bref na bandeko balandi biso partout na monde na bazaki na besoin ba yoka ceux qui base lobi nini ceux qui bandeko na ya parti na ba lobi nini par rapport à mayo alobaki lobi. Moi, Lilobano ya suka. Non, Lilobananga suka ezali bandeko ba adhérer na vision au nazali kopesa, ba vraiment ba adhérer makasi et puis na zwe na bandeko na biso ezala libande ezala ya kati. Hein, totika ba débat moko autour ya alliance entre UNC na UDPS. Wana masolo obeta sikote. Et puis makambo ya kowele la présidence entre Vital Kamerhe na président Félix Antoine Tshisekedi en 2023. Ya masolo obeta te. Autori kobete zali comment aider le chef de l'État à réaliser ba programme na ye pour na peuple congolais à se retrouver. Oh nyon se resepe la ko adhérer na vision autozolo ba kalamingi te a ya ba action pacifique to banda parce que ça demande énormément de soutien. Je sais que nous serons à des fois combattus mais tant on peut veiller à ce que nzamba sa pesi. Et au moins na biso na bi que non festo e kangama sous TV c'est à Kala donc na bimisi festo na la tango butu e kangamate mais na la tango c'est-à-dire PV koti auto yemba ko pena to bundela ka nango bipaka wana to zongeli nango na esprit que non ya ko aider peuple congolais à la malamu ya ko aider chef de l'État donc à dissoudre parce que dernier mot je revenir à Nabiso. Le chef de l'État a raison et je lui donne raison à Betele Maboko parce qu'il a été excellent. Il a parlé en qualité à chef de l'État parce que Azali président, il y a Lamuka, président il y a FCC, président il y a UNC, président il y a UDPS, il est le président il y a Congolais Nyonso, président Martin Fayulu, il y a Mbongo, il y a Mosengo. Aza président Martin Fayulu président ya Mbongo ba pesa ka eji pa boya raté pour nani Martin Fayulu na c'est ça senga ba Mbongo atira makamona. Alors nde alobeli lokola lobi na cadre wana tokoki ko en vouloir na yete parce que c'est un rassembleur mais ce que biso peuple congolais na système na biso qui peuple congolais accompagnant le chef de l'État to la qui ça réellement to tika hypocrisie donc tant que to pesa go to bi to banda marche to linga ba congolais nyonso o ba lingaka hein que notre dissolution est salama babi mananzela ensemble na biso c'est to pesi mot d'ordre to bi que non to resala 3 jours il y a grève to rekende boulotte jusqu'à ce que le chef de l'État a dissoudre to constater que non ba tunyo so pe ba bimite ba fa pena na salon pour le chef de l'État que non biso peuple to na pour sa dissolution et cela n'impliquera pas seulement Congo Mobimba parce que la dissolution c'est pour toute la République démocratique du Congo. Voilà le message à na ko pe salon na bana Congo. Merci mingi mwana mboka Gustave Okobenga biso na plus 243 89 457 33 88 plus 243 989 703 à la fin de konyo so na posa ya ko accompagner biso na makansi auto sali na ngo ya ko enrichir lisusu okoyi kobenga biso na ba numéro wana tozali disponible tozali wana tolobi boye
Okito Mata 2023 Fachi président. Oh. Ato sali makitano ya lolengeni nazolo banayo non. Makambo to aussi la nango kala mingi te. Et to longoli yango déjà ngambu. Na lobi ngambu wana to longoli yango pe chef de l'état. Biso mo to récupérer yango. Vous comprenez? Donc nalingi boye peuple congolais to longola ngambu ono ya dissolution to longola yango pe chef de l'état biso mo to la tengo. Ce que to bimeli pendant chef de l'état pendant na 5 ans biso tout. 50 millions d'habitants. Tu es pendant que tu as parlé, tu as posé la dissolution. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ezaki Bongo, Ndeko Gustave, Oyazali Azafach, par rapport à Maï Oyo, président Félix Tshisekedi Aloba qui lobby par rapport à la coalition entre FCC, na Cash et puis na INC. J'espère que vous suivez Biano Nabino. Merci beaucoup. Na diaspora tout. Merci beaucoup à tout na Vision Plus TV. Merci beaucoup à ma patronne Bella Dinganga, président Raphaël Walukonk, base à IDPS dans Londres, président Chibaba Benda, Coco Pangasoudi, Bikou Lebrun, Faki Frank. Merci beaucoup na soutien Nabino ne besoin soutenir Jerry Kobetos. Merci beaucoup na Eric Arsenal derrière la caméra. So pour moninga na image c'est Eric Arsenal. Merci beaucoup. Bon, continuez à s'abonner aux vidéos, aux égoïstes. Tinez la moninga na WhatsApp, tinez la moninga na Facebook. Ayoka, actualité, il y a politique. Parce que politique, elles ont qui sont lengi. To pema ki moi mouké, mais politique, elles ont qui sont lengi. Merci beaucoup. Tokosa et la binoka basango. Merci.